mokile kelama esalima mibuhe bele olelo yebanite. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vom Television etando ya bula musibaino na pungi etando ya bwana pe maile ya baindo etando ya bonsomi matono mingi na bino babopesa kabiso tango nyonso liso na bino liboso etando na bino na tina kolanda ka Vom Television na nzela ya émission na yango mokolo mwalelo oyo koya kokati mabota na bino na tina ya kotangisa kabino na tina ya kolingolela kabino manaka na biso baindo na kati ya calendrier africain ko ezali bongo bokoko na biso baindo tutondi bino botondi ba bozali kolanda biso na kati ya République démocratique du Congo polinité ba bozali kolanda biso libanda ya mboka tupesi bino penza bambote ya mingi bisika bozali toyebi ete biso baso na kati ya émission oyo ndi toyaka kotanga ndi tosimba babuku na bikombi latina koyeba mokolo mwa lelo ezali mokolo nini na kati ya manaka na biso baindo. Mokolo mwa lelo tozali bongo mokolo mwa nsona mwa sambo na sanza na biso ya sika oyo tokotaki sanza ya mwambe pe na eleko na biso tokotaki eleko ya kintombo eleko ya misato mobumo nkama na tuku misato na mibale na bopemi ya mibale lisusu tokobalisaka yango na manaka ya bapaya pamba te bososola ya malonga ekoka bongo kozala. Mokolo mwa lelo kati na manaka ya bapaya tozali bongo mercredi le 14 avril 2021 tokobalisaka yango na manaka ya bapaya pamba te bososola ya malonga ekoka bongo kozala na lolenge kani manaka na biso ezaleli pe lolenge manaka ya bapaya ezaleli kasi tosalaka yango bongo mpo toli na kati ya eleko ya transition malembe yango toyebisaka bino bopesaka biso ntango mpe mongo na bino ya ntina ya kolandaka émission oyo esika bokoyeba monene ya manaka na biso na kati ya calendrier africain ko ezali bokoko na biso baindo. Émission na biso ekosuka wana te na kopesaka bino manaka ya mokolo tokotombelaka mpe lisusu bongo bambotama elamu na bandeko na biso banso babotami bongo mokolo malilo bongo misa na boyike totombela bino bambotama elamu kimia mfumu kimbango kimia mfumu nesoni ya nzela kimia tuta mokeli ekokobakisa bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino na ntina ete bokobisa maemosile koyena yango na mokili yango na bino banso bisika bozali kokota mokolo mwa lelo totombela bino bambotama elamu mpo nini te tokoki kotombela mbotama elamu epai ya ya na ngai ya motema tata matoto kiako dicor bango babotama bongo mokolo mwa lelo ya le 14 avril bisika bozali yaya totombeli bino penza bambotama elamu tata kanisela bino ya kobakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino kasi mpona kotikala kaka te biso moko kosepela mpo tosepela mpe longola bandeko mpe kokembela mpona bino tokende nani mpona eteni ya régie totala bonzenga bwa bino mpe totia bino loyembo oyo tosepelaka bambotama ya mokolo na mokolo tosepela elongo na bino. Matono mingi bandeko balanda Vom Television watu kuti kokembela bongo mbotama elamu ya bandeko na biso banso ba babotama bongo mokolo mwalilo ko akomelaki biso na ngombe longo ba na matutu kiaku tutomela bino mbotama elamu tozoya kolia tozoya komela bongamaka na yo na lolenge elongo bani pamba te boyebi nini ko nga penza na linga kolia pe komela yango tutomela bino su penza bambotama elamu yaya. Matono mingi ya solo émission na biso kusuka wana te na kopesa bino manaka ya mokolo kutombelaka na bandeko babotama elamu kasi wapi lisusu tokolakisaka bino lokola video du jour tokeye pa ya kumungala na eteni ya régie bacela biso élément oyo tobongisaki mpona bino mokolo mwalelo tola foto wana bozomona foto wana bakangaki yango na kati ya lopango ya centre kimbangiste foto oyo mondele azofuka oyo mondele afukameli foto ya mfumu kimbango eza na kati ya centre bakangela mwana mwasi oyo foto oyo na kati ya centre kimbangiste kire Jean-Marie Vanel oyo apesi message oyo bokotanga na kati awa
alobeli yango bandeko ya église kimbangiste na mariage ya mama Kamampasiko na Bruxelles. Esika wapi bango moko bakimbangiste bareprendre yango na livre na bango Le Soleil apparaîtra. Mundele wana azoyebisa bango Fumu Kimbangu n'était pas un homme ordinaire, c'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Tant que vous allez le reconnaître, sachez que l'Afrique ne s'en sortira pas. Comment Néni Bandégolis Kimbangiste va proposer message wana te bayebi sango bayino po Fumu Kimbangu yeboko na Banjasa na lobi na yaka pona kobikisa bayino. Même le jugement na ye il s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire. Pour la ligne d'église Kimbangiste, pour le Dimako Salela, des formations, des déviations, Oyo, Mindele, Bazola, qui papa de Indien, papa qui sont lesquels le na bango, la colonie scolaire, pour la bombe. Bakei kuna, basali bango lavage de cerveau, va dévier, va déformer vérité. Pour ce que baya, M. Pétillon, va à l'église, va accorder la part de la personnalité civile de cette année. Donc, toujours les cas sérieux, Kamba, et ça la macasse, et va être ceux qui vont continuer à maintenir. Maintenant, mingi va découvrir devant télévision et solo, tu as vu sa cabine tango pengo ngagnon sur eti. Mais moi, je te sa cabine en direct avant télévision, et la canatine a servi à couper sa cabine matéa, ou beaucoup de la cabine pour y aller. Donc, tu as vu sa cabine, botika la cabine, tango sur la chaîne la cabine devant télévision, pour en dire yango, et couper la cabine billet à ma campo, et bousangi bongo pour y aller. Tony Boto et la cabine banso, bah il faut que ça tango la cabine la émission oyo, pour la ligne de ton la cabine Boto n'est pas ya. Tata kilandani ilongona nengo makasi pona ninte nengo kibilu ilongona tata nguma bisika bozali totombeli bilo penza nsona ilamu bozongisa matole pa tata kwa maisha bango bazolaki na sima ya kamera pona kolekisa bongo emission oyo malamu penza kimia Fumu Kimbangu kimia tata mukeli eko kali susu kuyingela okati ya mabota na bino pona biso na bino tokutani bongo na mikolo izali kuya nsona ilamu na mabota na bino. Utamokile kelama, esalima mibu hebele, olelo ye banite.